Bonjour. Mbote na bande konanga nyoso tu bolinga kota mama Elia Nitu na pesi bino mbote bele. Merci beaucoup na ndebo disposer ata na bino pona kotalanga. Ba oba yebinga te naza mama Elia Nitu ya service traiteur de décoration la Providence. Naza ndeko ona ser bino ba sur le mariage. Naza na service traiteur de décoration la Providence. Oza ko daté de 12 ans. Donc na travail na événementiel. Na pesi bino mbote bele na bande konanga nyoso bo disposer ata na bino pona kotalanga. Bino surtout bo defsa nga miss pona kotala et puis mato pona koyoka so bi allo bonjour. En tout cas, merci beaucoup. Avant de banda émission na biso ya lelo, to na le solo moto solo la, le solo moko ya makambo bolingo kaka, bobi ka mele ni toza muto makambo bolingo. Mais avant to solo la, bobi ke mokili ninge toza boy toza na pasi makasi, moyebi ke mokili na biso za na click, toza na kwa to na kati ya Titanic, to yebi tenene ya kobimana na kotika la to sanka mawanzambe za liko na biso nyoso tu. Alors na kosenga na nu une minute de silence pour la bande ko nyonso baza kotika biso tango nyonso parce que chaque seconde chaque minute bande ko mingi vraiment baza kotika biso kozongisa molimo epai ya nzambe tata na kosenga pende surtout pe une minute de silence pour na ndeko nanga moko ya mwasi mama Marthe ya vandaka na Norvège. Mama Marthe ayebelingaka na nzela ya YouTube ndenge botalaka nga ndenge bande kotalanga ndenge bande kobenga mama Nitu tokomaki bandeko tosalaki famille munene. En tout cas, maman Marthe vraiment passe na motema naza nango bandeko o bozo talanga ko bungisa ye pa tili ko tika biso azongisi molimo pa nzambe tata esali passe na motema banzeleza ya kokanga mama ya okenda ko kunda ta ndeko ezate yango vraiment nazo présenter ba condoléances pa ya bana na ye so patika atiki bana 5 aza mama ya bana 5 atiki bana na ye mama ni kuneska boza na Norvège. En tout cas, je suis de cœur avec vous vraiment de tout cœur nabino message pe ya mama Dina pe lisusu lokwa bande pe kotongele mabaya bilama ninga bande ko ninga tongela penga. En tout cas, une minute de silence toza vraiment na présenter ba condoléances bino surtout bande ko ebele en Norvège ba benga mingi mama Elia Nitu mama Marthe Kufi mama Nitu mama Marthe po ba yoka kaeta on ba so mama Marthe na Norvège mama Marthe na Norvège. Alors na kosenga une minute de silence pour na honorer mémoire ya bande ko nyoso pe mémoire ya mama Marthe. Merci. Na seka kimi nzambe eza likolo ya famille na ye bandeko na ye bazalaka a na Paris bana na ye baza na Belgique. En tout cas ngai mama Nitu je suis vraiment de cœur avec vous soki banzele ezaki ya kokangama te na kokaki pe koya dalingaki na ya mpona kokunda mama Marthe mais hélas nzela eza ya kokangama moya koya kuna na Norvège eza te. Mbote na bino surtout bato bengo tala mama Elia Nitu, je suis de cœur avec vous. En tout cas, je compatis na bato union surtout ba père de bandeko na bango à tous ceux qui ont perdu le leur. En tout cas, je compatis avec vous. Toyebi ke tona tango moko eza ya pasi makasi me moyen pe tosala eza te nzambe nde moto apesaka nzambe mpe moto azwaka maladie oyo covid-19 tosaka nango te bandeko tosala bapropriété na biso comme il se doit kosukola maboko aire nyonso na savon bwakela maboko na ata vinaigre mpona kodesinfecte soki outi libanda sukola maboko atoza na kati ya ndako fo oza na habitude ya kosukola maboko tout le temps soki oza na bolembo kozanga te kozala na désinfectant pour nous air nyonso na maboko désinfecter maboko na biso. Mais malgré tout ça losa monde le nyonso parce que nzambe nde yende aliki nyonso nzambe nde aliki nyonso soko za posa ya koyeba mabondeli malamu koyeba kobonda malamu na koconseiller na moto azotalanga na bato bazotalanga eza na église mo eza na Pontet la bonne sémence ya oza ekambami na évangéliste Charles Bameko soko lingi koyoka liloba kitoko lingo eba ozwa matesi la délivrance okende kosabone na Bostra TV Bostra TV osabone wana okubanda kolanda mateya prière ezalaka de 6h à 7h prière ezalaka de 12h à 13h prière ezalaka de 17h à 18h et puis na minuit. En tout cas na conseiller na bato o bazana posa koyoka liloba nzambe bokotaka na Bostra TV bosabone wana pona botalaka mateya et puis pona maman Elia Nitu soki na no sabone totala nga kaka kende ko sabone na Elia Nitu TV potala ba émission nga so za besoin ya komona ba mariage témoin oza besoin ya libala na yo tout ça. Ok, peka kotala Eliane Nitu traiteur la Providence au komona ma mariage témoin. En tout cas merci beaucoup d'être disposé tant pour na makambo yo na ebisibino. En tout cas toza na pasi na mawandenge boyebi ke mama Eliane Nitu ya kosola makambo ya nini ya leo vraiment na kozala penza bouger te bana na makasi ya mama Marthe moye penza na za bouger za te bo comprendre ngai po wana tiki azandeko wana azandeko o ya tiki biso wana vraiment na pasi mingi na motema mais nazako bisha ko yaka kosola bino ndenge to mesana kosolola. Tant que tolingana raketwa na kati ya bolingo libala tolingana po topesa na esengo
mobali ntango okenda kosala première mpo oluli mwasi olingi mwasi eza mpo onyokola ye te après eza mpo opesa mwasi esengo mais confinement oyo elakisi mutu na mutu aza ndenge nini bato bazalaka ndenge nini kovanda 24 heures sur 24 ozovanda na moninga oza koyeba su moninga bien kolala kolamuka chaque jour kolala kolamuka heure nyonso tout le temps bozotourne na ndako ensemble bato mingi na confinement oyo so nayebisi bino bakaye eza etoni na bamasolo mama nini tukoma ya ngai mama nini tukoma ya nga mama nini tukoma ya nga en tout cas bakaye etondi na bamasolo mais awa mama nini tunaye kopesa conseil ya ndeko mwasi moko ye abeli na motema mpo na mobali oyo imagine moto abeli motema mpo na mobali pourquoi abeli motema mpo na mobali boyebi ke ndenge tozalaka awa biso bato c'est l'abondance du cœur que la bouche parle soko moni moto aza koloba makambo makambo wana seke euti na motema na ye yango akomi kobimisa yango soki moto aza baproblème na kati ya motema na ye baproblème wana ebimaka ye na elongi soki moto aza na esengo wana emonanaka na elongi nekala na esengo soki moto aza na mawa okomona mpe moto mo azalaka ne kaka triste azalaka kaka fade azalaka kaka bongo donc elongi elata mawa cela veut dire que aza mutu moko aza na baproblème ebeli na kati ya motema na ye loko aza nango eza kobima nini eza kobima na elongi yango bomonaka mwasi mosusu aza kofani obi mwasi aka na 35 akomona kwa mama 45 pourquoi parce que aza tellement na baproblème na motema na ye enunisi ekomisi ye mobange moko moya ti babiso bozokende na jubile oba bomeli ya nitu mwasi kitoko mpona nini nasi na comprena vie nalinga elongi na nga eza toujours na esengo parce que esengo eza na kati ya motema na nga yango ebimaka na elongi na nga yango bomona na esengo mene nabiki lelo mpenza bouge eza te mpona na mawa ya mama Marthe moya na bouge eza te parce que ya bande kolinga nga bongo soki na bouge bongo azosepela me nayebi te soki na kobouge kaka bon nayebi te totalaka ndenge tozosolola mwana mwasi yabisinga mama nitu nazaka na 40 ans me na 40 ans na nga naza nango soko moni mama so batie yo na nga nakomi yano ya mosika abi mama soki totelemi biso mibale ko mama nitu nga nakomi grande sœur na yo abi naza tellement na pasi nabi pasi oza nango oza abi mama nitu mobali asala nga makambo ya mabe mingi na bomba aka na motema ekoma ko ronge ngezo ebelisinga motema mama nitu nga soka moto asolela nga yo kutu mobali na yo penza la bakoza mwasi moko kanda oui elongi nanga koma kanda na koma froissé elongi nanga vraiment ekoma kaka kanda na za suna esengo te na koma mobange na nuna donc na perda beauté na nga mama nitu so bachenga na yo na bimi grande sœur na yo albi mama nitu elongi nanga ekoma kaka mawa nanga eza na motema nanga ebimaka na elongi nanga ekoma kaka soso na motoka mobali nokutu ata basemeki mobali nokutu alobaka yo ozala mwasi akanda ozala kanda yo kutu epuis nasekaka mpe te mama nitu koseka esilanga esengo esilanga sikoyo bato nde bamonanga koseka esilanga esengo esilanga nakoma mawa nakoma kanda bayebaka te pourquoi ezali makambo mobali asalaka nga yango nde ekomisanga ndenge parce que je ne parle pas trop je ne sais pas m'exprimer so nalobi nalobaka kaka mabe so nalobi malobi bino monoko na nga ebimaka mabe alors loko nayeba koloba te pour ne pas blesser les gens nasalaka nini natika makambo na motema na nga nde natika kona motema mama nabimisa yango mpe te yango ebebisa ngai na elongi na nga etisanga na beauté na nga aye mama nitu naza choqué kande to na kati ya confinement boye narulaka na nga na permis na nga mobali mpe arulaka na ye na ndenge na ye abi mama mobali asali papier ya sorti abimi po biso na ye tozalaka chien méchant mbwana nyao tozalaka ya bongo toso toosola ta mosusu mwa mokili kamba bana to nini mpo towana bana 4 abi mama abi towana bana 4 me bana 4 nyonso tu baza ya ye te nga nasi nabotaki deja mwana moko oyo na ye na libala na mobali toboti bana 3 mobali mpe abota mpe mwana na ye moko zo safi bana 5 abi na mobali toboti 3 nga mpe naki na mwana nga mwana libala ye mpe mobali aya mpe na mwana en tout towana bana 5 oyo toza na bango total na biso tu bana baza 5 oyo toza kobokola abi mama nitu so naki kosala bacourse nasala bacourse mpona bana nyonso tu 5 nasombi parce que tosengisi bana eza famille recomposée ntango okuti mobali na bana olingi na bana mobali mpe ntango akutinga na bana akutinga na mwana linga mpe na mwana nde baba kolingi soso kolinga mpe na maki na ye mama nitu so nasali bacourse ya bilamba nasomba bilamba bana 5 soki nakomema bana bakila na McDonald's nakomema bango nyonso 5 mais mobali nanga c'est pas le cas abimaka na mwana oyo ayei moko babimi alesi mwana azongi ta mwana kozonga bete benga soki nabimaki na papa tokendeki dobika bana miki tonko bana bana poto bakosa te baloba vérité mama esala anga pasi komona pourquoi aza na bokaboli wana
pourquoi kobimana mwana oya yake kolesa ye ba oya nga batikali même ba ona bota na ye batikali maka oya ye wana akena ya lesi bazongi mama mwana na nga wana na bota moko papa na ye asokipaka na ye bien ke tokabwana me asokipa na mwane chouchou Ludjima merci beaucoup hein, petite sœur merci oyo eza chouchou Ludjima motonge boyebi ke mama dina atongaka chouchou Ludjima mpe atongaka na biso ke bazaka bango mibale mais libala oyo nalati ezali chouchou moto atongelaki nango soki oza na besoin numéro obenga na kopesa yo oza na besoin mama dina na kopesa wana besoin ya chouchou na kopesa mpo bazaka bango mibale abi mama nitu mwana na bota moko wana malgré tokabwana papa na ye mais papa na ye asokipaka na mwana ye soki papa na ye toa na vacances azoka mwana akendaka na mwana ntango azongaka asombelaka mwana ne biloko bien soki asombeli mwana biloko mama asombeli ata basket moko ya bien okomona mobali na nga bimi aki kosombela mpe mwana oyo aye wana ya na asombeli mpe basket soki ofalinga soma ya un peu plus cher koleka oyo mwana ye nango nazoba mais pourquoi cette concurrence oyo mpona nini na komprenaka mobali te mama mobali oyo tozane na kati ya ndako kaka basysteme na biso yaka tovanda nde bobaka yaka tovanda oh oui tobala ye na biso te tovandi toboti bana mama soki kaka mwana na nga wana ake papa na ye aye na eloko ye foza oyo aye wana mpe oyo aya na ye na libala il faut mpe asombela ye ifo alinga kuta osomba eleka ya mwana na komprenaka te tala makambo efroisanga motema yango wana noka bakestion nazoka bareponse nango te mobali tosi tokutani nango tosi tobalani mwana na ye avandaka ne epa mama na ye kuna ayaka ne kaka na bavacances ayaka ne na bavacances mais oyo yanga navandaka na ye mama nazaka na bokaboli te eloko moko te mais soki toya na vacances mama mwana aye akobima na mwana okenda mwana lesi mwana ye moko akoketambola même misato na boti na ye mama ondie kutu baza bana na ye te tala niveau ya motema na nga ndenge nini ebeba par rapport ya mobali nde tozovanda situation nazovivre naza heureuse te libala okaki mama naza heureuse te naza heureuse ata moke kutu te oke naza heureuse non nayebi te bana babotama ndeka nga na tuni soki oza heureuse te boboti bana misato abi mama bana babotamaka parceke bana bazala na bango ya mwasi lokola esi naboteki mwana moko deja libakwa liboso tokabwana mobali nalingaki so te na banda kobotabota na mibali na préféraki kaka nabota kaka na ye mene ebandeli alakisaka mpenza bacomportement te oyebi bato mingi baya kolakisa bacomportement na kati ya libala mingi ntango bato balinganaka mwa hypocrisie ezaka kote ya mwasi kote mpe ya mobali mais ya mobali mama neti laisse tomber mama so nabengi vomeli koeshoki nga so makasi mobali abimi asali fai wana kobimaki abimi alaki na ye mpe nga te lokwa toza bisoka mwana nyao mobali abimi na ye akei nga mpe natali mai eza te milki ya bana eza te mwa biloko ya mike na bi nga mpe nabima nasala nini naki osala bakursi ya bana mama nitu nabimi naki nosala bakursi ya bana na croise na naye na kati ya magasin mama na croise na mobali na makangu na kati ya magasin love kila mama akangi mwasi kutu boye mama ondie bato bana lieu sacré alingi mpenza mwasi boye ko donc kadi mwasi azotindika kadi na nsima ya mwasi akanga mwasi bo baotindika kadi wana bango mibale mama nitu nakoti na rayon natala boye nokali bososola parfum ngabi osola parfum ya Pierre mama natala boye namona Pierre alinga mwasi baopusa kadi mama fo mona love na mwasi oyo nga na ye tozaka nango na ndako te mama nitu napusani nazwi kadi na nga natie liboso ya kadi na bango na telemi oyebi alobi na nga nini lekisa bato baleka ko makambo nini nango ti mosenzi osala boye lekisa biso toleka mama natali Pierre nabi Pierre oyo azolobaki mosenzi na abi me lekisa biso toleka mama lokwa tona magasin naboyi mpe kosalelaki mosenzi mama napusi kadi na nga natali Pierre ndenge baleki nazwi portable na nga na filme mpona lakisa bandeko na ye ndenge nini comportement ya Pierre nazwi na filme Pierre yako na makangu ne mama wana mpe mwasi atenga tie boye nga nayeba yango fiota te bato bafiotaka twi wana nayeba yango te bato basala twi bafiotola nayeba bafiotola te nga nameka soki twi me nakokala nga yango te ya nango makambo na nga te ya kofiotola abi mama nakoki kosala bakursi te nakokai kosala bakursi te mama oyebi ke Pierre abangi nga te Pierre atika na kati ya magasin nazwi kadi nabimi nazongisi kadi mama nabimi nake nasimbi volant makolo ekomi olenga nga mpo nakoma motuka nazonga ndako makolo ekomi kolenga mpo naroule mama nakoki koroule te mama natika navandi nayoki tension namoni humiliation oyo Pierre asali nga na makangu na ye humiliation mama
na duka dina na telemisile abisinga boni ki musezi bolongo la tika bisoto leka moi c'est pas fioto lingai mama ni tu passe naza nango naza mutu ko bisa makambo te oyebi ke poto ezaka so ebisi mutu bani ko bisa mutu ba passe na yo ye mo mutu badosa nini bato mosusu kuma oza koswana aza koenregistre yo oza kolela ye bapasi na yo aza koenregistre yo lobilobeleka na réseau sociaux ebimi tala boye yango na koloba makambo na ngai te mama yango nakoma mwasi moko ya kanda mama nakoma kanda nakoma froissé donc mama nakoma kanda nazaka su na esengo te mama okoki koimagine naka na 40 ans mais nazovivre vie maritale moko ya malheureux naza vraiment malheureuse mama na kati ya libala na deja na bana 4 siko nasala nini mama nazongi nasalaki bakosi te nazongi na koti na kati ya chambre mama na leli lokola mwana nateli bapasi oyo nyonso amonisaka nga asomelanga elamba te asomelanga sapatu te yo moko yebi ana po to biso moko basi tomilatisaka na biso mama natali pasi nyonso tu oyo natali kona natali na se na bi c'est bon ça y est soka Pierre akoti ya lelo nazobenga na Pierre mama nazeli Pierre aya akoti ko colère asili ko ndeye mutaka yekala mobali putanga mna utoka ngena mwasi kaka na confinement o mama tala niveau mama Pierre akoti na ndako mama navandisi Pierre na ebisi okoma ko emilie nga boye trop c'est trop soko lingi te zwa biloko na yo kende na yo na mwasi na ona mama abandaki nde kozela liloba na zwa biloko mama Pierre a hésité te mama nitu Pierre akota na chambre afungula placard Pierre abandi kokanga biloko mama namonaki yango je mama Pierre akangi biloko Pierre akangi valise abi koyetikana na waya kozwa Pierre asimi nzela bimi akei mama pasi naza nango koyeba te mama siko mabala yango bato bavanda ndenge nini siko ngai yo na bana 4 Pierre akutaki nga na moko Pierre abotisi nga misato na bango 4 mama naza na 40 ans mais je suis vraiment mal quand je dis malheureuse naza vraiment malheureuse mama vie ya kovanda na mobali mama pasi kaka pasi mama naza ko supporter nazo bota bana nazo mona kake ekobonga muta ko changer kobonga au lieu changer en bien ils ont changé en mal yango na benyo mama pona biso pasi na ngai mais lisolo na nga mama beta na yango mwasi muso komona za kanda bozo bate pona za kanda mwasi muso mona za su gentité aseka alisu te akoma elonga mawa pona nini pona monyokoli ya mobali aza ko nyokola abi mama mobali réponse ma be mobali soka abi Pierre soka na bia finga yo mama ko regretter yango moni ke makambo so ndenge Pierre afinga kanga ta ko finga ngai afingi famille na nga tango kofinga na mama naza mwasi ya munoko te oya kofinga ndeko ayeninga oli na couple nga nazala munoko na finga mobali nde muto afinga kanga mama soko afingi asa fingi enyongi ekotina kati ya motema evandi na motema ekomosa nga pasi evandi na motema ekosa ya mama na komo bela motema likolo ya mobali likolo ya Pierre abelisinga motema Pierre na tengi penza komone ya solo po mwasi na penza baki mama loba penza komone ya Pierre nga biloko pesa nga permission na loba abi mama Pierre loba yango nalobi ta Pierre papa Pierre komo kokosala moninga boye papa komo kokonyokola kolela mwasi eza mabe makasi na bolingo dès le début so boyokani te bokabwana mais kovanda na moninga te mpona konyokola ye soko moni mobali akofinga yo pose-toi une question pourquoi mobali afingaka ngai mutu balinga bafingaka ye te mutu balingaka babetaka ye te lelo bato bakoma kosambela impolitesse eza eloko moko mabe makasi impolitesse eloko mwasi ya impoli aza mutu akobala te mobali ya impoli mpe mutu akobala te lelo mokili lelo koma na dialogue mobali fo vanda na mwasi osola na mwasi fo banda na mobali bosolola pourquoi kofinga mwasi na yo sikoyo bisinga bi mama na beli motema sikoyo mama na kina bisinga bi yesu ko beli motema pona mwana ya mutu mususu Pierre abeli so motema pa mama moko soki makambo ye tala na no famille na yo tala na ndenge na kati na bino to vivaka ndenge nini est-ce que na vie na biso mabala ezalaka est-ce que pa na biso babalaka biso il faut ko tala na libota na opeza ndenge nini ana mabota mususu bapambola na mabala te
omona kaka mama kulutu na biso adivorça mama ndeke adivorça mama biso adivorça intel adi cousine nanga mpe adivorça soki omoni na kati ya nini ya nini ya libota na bino badivorce eza ebele ntango ozokota na ndako ya libala yo fo ozala oyeba bitumba ya vi na yo okoka kobunda yango. Il faut oyeba ya on a lobi soki oza botala on aza ko recommander botala ka Bostra TV botala évangéliste Charles Bameko boyo kama te sur la délivrance et ko aider makasi so muto za na problème bandi ko kama te ya wana obandi ko sambela ndenge aza ko yebisa bato okomona yo moko changement na kati ya bomoi na yo. Il faut ko sambela via lelo zo senga biso ka losambo soki losambo te bato bakomi lokola banyama bota mokila lelo basi na basi ba lesbienne botala mibali na mibali ba homosexuel mokileza ya kobeba makasi mokileza ya kobeba yango muto aza na bososoli il faut kokimela kaka epa ya nzambe bandeko mibali soki oza na mwasi okokolinga mwasi lundi osepene yamoni mardi mercredi olingi esusu te otalobi mwasi nga nalingi osusu te tokabwana na biso kokabwana ezalaka nango me nokofanda na mutu oyo ozolinga te obanda kofinga ye obanda komate obanda kosala mabe ebanda konyonge motema ezonyonga motema ezobenga mutu na mutu na ndenge na ye mutu akosala AVC likolo ya susi mutu azobela motema likolo ya susi mutu azobela tension likolo ya susi kolinga te yo ozalaka ndani moko boya kobelisa mutu mpo mutu olonga na mokili me nakoyebisa kaka na ndeko mwasi to bandeko basi oyo baza na basituation nake mibali baza na mpona kofinga bino il faut koluka so mwa mobali aza munoko afingaka il faut ebaki mobali wana ata mosusu papa na ye mpe banda kofinga mama na ye yango wana ke ye mpe ahérité yango na parent na ye mosusu akozala mpe ahérité na parent te mosusu eza bacomportement ya balabala parce que tozomona mpe bana mosusu auti na kati ya ndako mo baédike ye bien mais ntango akomi na bacamarade na balabala kuna ntango akóma na balabala akomi mpe kolanda koimite bizaleli ya bato akuti na balabala omona motu mosusu mpo na bango amela masanga te mais akomi kotambo na bato mo bamela masanga ye mpe abandi komela mpo na nini alandi kaka mouvement alandi kaka influence kaka bainfluence ye alandi mouvement ne mpe akomosa nini akomomela masanga mais eza eloko na ye te omona mama na ye amela masanga te papa na ye amelaka te mwa libota bato nyonso mpe basambelaka bamelaka te mokomona kaka mwana moko ayokisaka bato soni na famille azangaka te omona mwana na bandi osala nini abandi komela masanga omona mwana na akomi kotraine na baboite okomona komosala makambo me baparent ne baya boye te ntango mosusu mpe alanda mutu mo na kati ya famille soit ya famille ya papa soit famille ya mama alanda mpe mutu mo ahérite yango ntango mosusu na kati ya makila ya famille yango wana il faut kosambela koyeba kokata balien mosusu il faut kokata yango fo mutu ye moko telema losambo le seul est individuel losambo eza te ke naluka mutu boasambela mpo na nga naluka te yo moko nanu losambo ofungoli na motema na yo otalisa yango nanu nzambe ntango otalisa nzambe yo moko ondimi kotika na makambo so ya mabe eza kati na yo nzambe atika bana te nzambe asalaka kaka ndeko mobali konyokola mwasi te eza mabe mwasi banyokolaki te mwasi moto apesaka vi komema mwana 9 mwana libumu kokema ajete tomona basi ebele bakenda kobota mpe bakufa ake aboti akufi mpe mwana atikali omona mosusu na mama akufi na mwana akufi kobota ezaka lipa na nguba te eza jete eza lipa na nguba te kobota kokumba zemi eza jete soki omoni olingi motu te me tika ye Pierre kaka tango kaka mwasi alobi soki te azalaki kozelaka liloba wana mpo akende keki ye moko moto abengana nga mpo alobaki ye moko moto abengana nga donc mabe oyo nyonso ye asalaka mwasi ayebisinga bi mama kokatelanga mangala nde kokatela mangala kofinga nde kofinga natuni me yo soki ozokoza bamikumba wana ndenge nini mobali akatela mangala afinga me mikumba wana bande komema bala ndenge nini ti obota bango alobi mama naza kobota po nalingaki mpe teke nabota deja nabotaki mwana moko mobali ya liboso tokabwani naye kozwa ye namoni nakabwana susu bana kutu nalandisi bango namona nabota kaka bana na ngai nalandisi mpe kaka bana mama oyo malchance ya ndenge nini mwa mwasi abandi kolela na telefone abandi kolela nga nayebisi na koyebisa yo te elo nayebisa yo kaka lukaka nzambe na bomoi na yo tala vie na yo tala parcours ya libota na bino est-ce que libota na bino babalaka est-ce que libota na bino eza ndenge nini bo makambo eza na kati ya bafamille mobali ya monoko ezalaka mpo na basi mobali ozofinga mwasi na yo mama ya bana nyama zoba imbécile mais faut ozala courage wana moto bosengisaka nde nzoto na lieu sacré moto oyo ozalaka na ye oyo bopesanaka bilenge ya ngelingeli nyama zoba mais faut le faire zoba na yo taye kuna nyama imbécile
tika kuna kolobala nga te donc te yango wana ere mosusu avant kobala il faut kosambela kosenga nzambe akutanisa na mobali moko ya bien mpo nzambe atika bana te nzambe ayokaka nde losambo na biso mpe aexausa bapriere na biso soki osambeli sincèrement oyebisi nzambe na ngai pesanga mobali ya malamu mobali moko azala doux mobali moko azala bien osambeli sincère nzambe akopesa oyo ya malamu mpo nzambe apesaka moto eloko ya mabe te nzambe akopesa mpe ya malamu mobali mpe soki osengi mwasi ya malamu nzambe akosala nini nzambe akopesa yo bandeko botika kobelisa na mitema mama nga nalobi boye yo ozobela motema mpona mobali sikoyo yo tikali ozobela motema mama estobe ezosala nga mpasi mpona boye me ye sikoyo ntango yo ozolela estobe osala mpasi ye na lie sakra osala bilenge ya ngelingeli na mwasi mosusu mama kokufa mpona mwana moninga te kufa mpona mwana moninga mutu asabote yo ndenge wana atiki yo ndenge wana yo vandi na susi ye kuna osala bilenge ya ngelingeli na ye mais non zala motema makasi sambela nzambe nzambe apesa motema makasi eza makambo oyaka mpe elekaka ekoleka nango sambela nzambe asunga yo soki aza mobali na yo de toute façon mpe bovanda na fornication bamabala oyo ayaka tovanda oyo eza bamabala mo malamu te omoni mobali akangi biloko point na seconde kaka kene ake na ye po ayebi ke bwana engagement moko te boza na lien ka ya bana lien ka esengisi bino ka ya bana bible bi ekangami na se kangami likolo ekangami na se kangami eza libala po boni babota bana bakabwana na basi bakabwana na mibali nga nayebi famille moko papa kabwana na mwasi baza 10 abota 6 garçons 4 filles mais papa bango atika bango akenda na ye aboya mama na bango atika mama bokoli bango ye moko abokoli na pasi bokoli bana lelo mpe bana bakomi bato yango wana ndeko na nga mwasi bandeko na nga bazotala nga même bino ba jeune fille il faut kosambela avant kosangager et puis système ayaka tovanda bandeko mwa bovandi bana misato bobala na bino te akende na facilité il faut kokendaka na likambo na ndenge ya sérieux surtout osoboti déjà oyebi kosoboteki déjà mwana moko mwana no boteki wana déjà ki système ayaka tovanda na mobali bosali système ayaka tovanda bokabwani ya bien mutu na mutu akie kote nde mobali azwi engagement mosusu mwasi azwi engagement mosusu ntango mosusu vie esalamaki mpo bozala ensemble te ok tondimi yango mais ntango ozwi deuxième osokota zamba déjà nyoka sawa na lokolo mais mama ntango malokoti zamba fosala attention mpo nyoka sawa yo lisusu te ntango ozwi deuxième mama fo opesa mpe baprincipe na yo mwasi mpe fo oyeba ke no oyeba mpe eloko olingi ke no mobali olingi ngai wi mais ngai nde naza bona na posa naza mwasi ya libala na posa ya kobala soki olinga il faut tobalana mobali abali yo asali kanga lopango apesi masanga na famille abali yo mama alati mwa super apesi mwa libala balie mwa makasu babwaki mwasi oyo na se boke na mairie bosigner la mairie bolongo na mairie boke na église yango nde babengi libala. Mais système ayaka tovanda ata bovandi 20 ans bokoki toujours kokabwana ata bovandi 30 ans parce que mobali azobaki toza na biso na nini te e babengi yango union libre bokokabwana tout moment na moto avandisa bino oyo apesaka tomona mata na batéâtre omona mpenza babi oke mpe mabokila bi tobalelaki yo wapi azwi elongi atie na mopanzi abi o bomwana nga bala yo te boka bango mbele bokutana bosali bajene bina masano bosaka na kati ya zolo boboti c'est tout mwana nga bala yo te mama bokilo s'il vous plaît azo mwana nga bala yo te po libala eza honneur moko eza eloko moko epesaka makasi ezaka honneur na biteke mabale kabwanaka te mabale kabwanaka mais ntango mpe mabale kabwanaka mingi mpe ezaka ba erreur mingi mpe ezaka sentiment po bible lobi que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Eloko ekangami déjà nzambe déjà kangi ke moto asali nini akabona yango te mais bakokabona pe eyaka nango ke bobalana na bino pe bokabona na bino pe na biteke ezalaka te ezalaka nango pe mais yo moto déjà ntango so yebi ke na sina boti mwana olobi pe ke ngana na posa za mwasi libala ngana na posa mogulu te ntango mosu libala epesameli yo te mpona nini libala epesameli yo te mpona nini mobali azobala te ya liboso abalaki otabotise mwana moko yeyimba loboti na yeba na misato tala sima zonga moto zongisa na miso na na sima banda kotana na kati ya famille est-ce que famille na bino eza ndenge nini mabale ezalaka ba divorce nde erenyaka so moni ba divorce nde erenyaka banda kotelemela molimo na divorce banda kotelemela molimo wa divorce na ngai te nzambe divorce ekomela ngai te il faut kosambela losambo eza efficace losambo eleki nyonso il faut kosambela
so moni ke famille na bino esaka ba divorce mingi sambela nzambe ta bazo ko bala binzambe ngane mbonga libala ezo kota na ndako na biso nzambe na telemi divorce au nom de Jésus divorce la na ngai te esuka kana ba oyela na ngai divorce ezwanga te nzambe ayoka ka po bible binzambe apesa biso motema na biso lingaka na omunoko na biso esengaka nzambe apesa kiloko ya mabete. Alors bino mibale bo pesana ko finga basi botika konyokola mo soka bia bomoko bo motala mo sa otiko bokela soki mobali ma ya moto na lobite ko bokela mobali ma ya moto ngana mtu violence te kanda ya mwasi ezalaka mabe bomona ala Belgique tomona mwasi aboma mobali parce que mwasi ntango asilikaka se contrôlaka te et puis moto asilikaka se contrôle te aza na molimo diabolique kati na ye eza satanique déjà kobwakela motu ma ya moto eya satan aya koti moto na kati ya nzoto ayebisi sala mabe. Esprit ne se posera moto sala mabe, c'est l'esprit démoniaque diabolique. Esprit oyo etindaka moto sala mabe, sala mabe, sala mabe et koti na kati ya nzoto. Sopela ya moto, sopima ya moto. Ce n'est pas toi, c'est l'esprit qui agit en toi. Eza un esprit mo eza na kati wana eza suyo te. E molimo mabe koti o lati bi sopela ya moto, o sopeli moto ma moto. Tango kozika, tango esprit wana ko kende yo tikali. Ah. Na yebi ko tinenga na sa bote, esprit démoniaque. Voilà pourquoi il faut qu'on prie. Nene to tambola kaboto kuta na kanona banzela. Esprit mabe tozala kanango tout autour na biso. Esprit malam pe tozala kanango. Soko moni moti mezo tindo sala makambu ya mabe. Nyonso. Tu es là seulement pour faire du mal aux autres. Tu aimes toujours faire du mal. Mona osala mbo tout autour nga nga sona kangeli mutu kanda. Yeba ki oza instrument ya Satan. Mutu nyonso oyo asalaka mabe ya kofinga omo mutu afinga bato aza animé na esprit diabolique. Mutu oyo amakaka bato respect aza animé na esprit diabolique. Mutu atongaka tout ça c'est satanique. Mais mutu azaka na esprit ya esengo kopesa bato respect kolinga bato yeni aza na saint esprit na kati na po saint esprit eza kotinda alinga bato saint esprit eza kotinda eseka saint esprit eza kotinda apesa mutu respect saint esprit eza ba esprit mibale etambolaka na kati ya mutu. Alors mutu fo miyeba soki bato baza kosala répondre yo zala kanda ya mwa moso ya biki ya bino nazalaka kanda parce que nazalaka na esengo te mobali apesa nga esengo te mobali apesa nga mawa mobali afingaka nga mobali apesa nga pasi lokwa na solo wana mutu te yango kanda wana ematanga na elongi yango ekomisanga mabe wana ematanga ekomisanga kanda kanda yango nakoma kanda kanda yango elongi na nga ebeba bote na nga esila parce que na bato mosusu bakangaka makambo mingi na motema. Mais abatu mosusu neti babiso boy nga peut-être kana gauche leki na droite bien na kuna te nga mna nga nini façade na nga bona bepse ko wala nga ite ya bomona nga kana nga mutu sengo sengo nga te ye nango oli kambo ye nga ekokoya na 12h30 na bosa na ngeli leki nango parce que na mutu mo motema na nga na linga ki fimba na foko batela motema na yo mutu foko batela nga motema na nga evimba na kanda te ki motema na nga evimbi na kanda motema na nga esiliki te bible lobi na biso butu ekuta bino na kanda te butu ekuta na parce que kolala kolamuka eza habitude te mutu kokola lolamuki obika kokota na salle de bosukola okoyo salini okufi baye kokota ka cadavre bakotika déjà mutu asa akufi mutu ayebaka lobi na yazala te. Mutu ayebaka lobi na yazate yato baba projet par la grâce de Dieu si Dieu le veut kosaka te ngana osabo na te bomo eza ayo te kolo pe mazali kolo bomo oyo azali eza ayo te eyana nito nzambe naza maître na biso toza na mutu oyo papa oyo apesaka biso souffle de vie soko adeside abiki ebime kende ebimi ekei soko alobi apesa yo nanu olali olamuki ntango ola kobi merci Seigneur pour le souffle de vie merci nzambe na ngai po pesa nga su bomo eza important. La vie ne nous appartient pas. C'est Dieu qui nous donne. Dieu nzambe ndazo pesa ngo. Pema o eza nzambe ndazo pesa maloba o eza nzambe. Muta pesa abiso ngo. Eza abiso mo côté? Alors ne demeurez pas dans le mal. Au moins na mutozo sala mbosa maboka so bongwana. Au moins na po bongwana te liwa pe yezu okay. Siko okay wapi ndongo okay wana. Obongwani pete oka seke non nana 30 ans sana na mabena na 35 ans na ko changer oyebite soko na 35 ans nana na 35 ans na profiter na na jeune na nous jeune tant na 40 ans est-ce que biso na 40 ans oyebite oyebiso na 50 ans oyebite la vie est trop courte elle est aussi précieuse
Apprenons à faire du bien. Arrêtons de faire le mal. Tout ce que ça la batu mabe, comme ça la mabe ça bien te. Vie à monte baby pour nini. Écoutez aza mutu mo ya ba souci. Yo mobali opese sous ba souci. Yo mobali oza ko finga ye, mobali oza ko lobane mabe. Soka ka meko lobabi mama, soka na bi to ko na mona mbele bi bon mutu botse mo liboso bala to yo mutu boka ngane mutu fana bala yo. Yo ka ba réponse. Yo ka ba réponse ozo pesa mutu. Bible yango mo biso une réponse douce calme la colère. Pesa mutu réponse mo ya pole ya kimia. Yo ka réponse mutu ozo pesa moninga. Ce n'est pas bien. Eza malamu te. Kolinga kopelisa moninga motema te. Nde mwana mwasi bi mama na beli motema. Ngana pesa konsenga bi mama. Kufotika bana o 4 nana koboko lelo bango. Nani akobokola bana bazana po bana bazana no mikie. Nani akobokola bana mutu akobokola bana zate yo nde sambela nzambe. Nzamba sungo mobali apenda kangi biloko ndake epa na yo akota kina biloko ne lelo abimina biloko ndake. Kuna peta muso akobima ke sokote muso. Mais soki pe nzamba alingi azongela yo akozongelo kaka. Mais dans tout ça, mibali botika kosala basi mabe eza malamu te. Eza bien te. Tout qu'on peut basi botika kosala pe mibali mabe eza malamu te. Po mibali pe na koya pe na mobali pa za kolela o mwasi za kosala lelo na ye na kolobi koloba pona nanu mibali nde mobali apelisi mwasi motema. Boboti bana misato. O mobali ndenge nini? Mwana soki papa na ya sombeli yo susu kamata osombeli pe mwana na yo koleka. Quelle concurrence? Bona kati ya ndako. Eza normal te? Eza normal te. Soki papa na somba te, papa na somba te kipake te. Mais mwana ya bato so bakasa ke papa na ye azonga na biloko bien papa. Soka moni kaka biloko papa wana sombeli mwana. Yeba ke sombela mwana ye. Il faut le recevoir un peu plus cher que wana. Entre taba no misato babota a occupé bango te. Moi sindale salade sa makamunyoso. C'est quoi ça cette histoire? O motema ndenge nini? Bandeko o eza susu tango ya kosala na mabete. E atango kosala na su mabete. E atango koluka kimia na mutu nyonso. O eza tango ya koluka kimia. Eza tango ofandi osala examen de conscience. Nani yango na sala ye mabe? Osengi ndeko no pardon. Ndeko nanga na sala o mabe limbisanga. Nga una bubuka na ngana te. Nga una sala ngana ndenga telete. Nga na ndenga bona baka o zo sala na sala mabe limbisanga ye. Peut-être na sala ngana ignorance na yebite. Soko yebi limbisinga ye. Nga umela te. Orgueil eza na tina te. Nzoto mabele apamba bile ya bankusu. Orgueil eza na tina te. Nzoto mabele eza bile ya bankusu. Pota ndena na mawa. Ya ndeko atiki biso mama Marthe. Mbinga ya mwasi pembe kitoko ya mwasi otali mwasi obite mama bota yo penza ayebo bota nzambe penza mutu kwa sala kwa zaka na kanda te. Nazoka pasi ya koperdre ndeko mwasi wana. Tala mwasi kitoko, tala mbinga ya mwasi, ebo mwasi ka sourire. Mais tango babenga po bayebisanga ke ka nde na lobia alalaki, alamuki, na sima kolamuka akati motema sa nini akufi. Yango bandeko foto milengela. Toyeba kolengela bomoi na biso. Toyebilo ozo yakata ngana na sa émission tango na kotelema pona matelikolo ozo se minute na yebi ya mote mais na tika na maboko nzambe ka kosenga nzambe asa nini nzamba batela fo koyeba nzambe asa contrôle ya nyonso mutu pese ko lingi nzambe exaucer yo pe ba prière na yo zala pe na motema ngo pe ya malamu ti ko bate ko zo sambela nzambe motema mabe lobinga yo motema likundo lobinga orgueil lobinga yo titi elobinga yo motema mabe j'ai moko satan moko esprit mo se vanda na kati na yo. Senga na nzambe esprit wana ebima kati na yo. Esprit ezotinda osopela mobali ma ya moto. Esprit ezotinda otuba mobali mbeli. Be esprit wana eza be esprit milimo ya ona lobi na bino ke bokende ko sabone na Bostra TV bolanda mateya. Boyoka. Eza milimo. Tango mutu azo deja mbeli yanga tuba yo. Ka Satan, est-ce que mona nzamba tuba mutu mbeli? Nzamba tuba mutu mbeli te. Soki nde ba ko mutu ba epona mbeli nzambe nda ya kakangi mbeli wana. Habite obuma mwana ngai te. Tika mwana ngana bomo. Nzamba za mutu ya kimia. Mutu ya esengo. Satan nde ayaka na makambo mabe. Bakanda wana bani c'est satanique diabolique. To tika kosala na mabe. Mibali botika kosala basi mabe.
Moi si a le la fleur. Moi si phase la bien pour ce papa ya baye na kasa ndako faut pas ça moi c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que ce papa ya baye na ndako moi c'est na yemba. C'est mec qui a boni maman boni boy ta biso boya bien. Moi si il phase na nécessaire pour ay papa ya malam. Ceux qui moi ça na nécessaire moté papa ya ceux qui baye nani akoyamba bango. Moto yamba bango ozate. Moi ça koyamba bango malamu te. Ah maman la moté pour motema na déjà eza ya kobeba. Na buto fingi ozokise motema. Na tongo na moyi obengisi pa kamano baya na ndako baya kolia. Ata kolamba mana esengo te. Koma yo mobali kozaki monsto za esengo te yozo sepela. Eza akate. Il faut yo za la malamu ceux qui moi ça za na esengo na ndepo ozala bien. Mais ceux qui moi ça za esengo te ozala esengo ndenge nini. Yo la linga bandiko na ba témoin de Jéhovah balobaki. Parti na nga nzoto mwasi na nga alikuwa lisu na nga alikuwa zolo alikuwa litoi so litoi ya mwasi na nga sa pasi c'est que litoi na nga peso sala nga pasi wana bandiko so témoin de Jéhovah papa gère tamba la peso mbote faut moi ninga linga la Jacqueline faut moi ninga linga la mwasi na ye donc mais non c'est ma moitié ouais c'est une partie de moi avant bano bana na mokito zaki biso mi balé to sangisi nzoto nde tozui bana oyo mais le kwa biso za mwasi na nga nani bana bazwe na sima ya madame il faut que madame pour ça madame n'a pas à to 500 autres té c'est mon c'est ya té bana pe banga ki ba ya té donc mutana place dans la bourse za madame nanga bana bazolanda na sima ce qui est normal. Comment il faut pesa moi na ozwa ko pesa moi na ba souci au finga moi c'est akangio na moi si mususu ko senga ta pardon te ke mama limbisanga o sali ki mobali oyokangi biloko po okei mais okosambisa ma un jour. Nongo nyokolika ye bozo sali bo motema okokuta na muto ko salo ya mabe kolika parce que so total boza gigolo oboti ba na misa to bali na opeyete pierre oboti muninga ba na misa o bali ete nda opo vandaka ovanda pe na ndako nini ya mwasi kuna po keka na ndako ya mwasi oza na poto sans adresse mibali mingi ba na poto ba na ba adresse te wala sous couvert ko vandaka na ndako ya basi ko vandaka na ndako ya basi ko vandaka na ndako ya basi ovanda ndako mutu vanda na yebia vanda na kimia pona niko nyokola ape mwana mututi oboti bana basi lelo bana no basi siku mobali bandi ko nyoko lende ngwana ekozala nini akofuta kama masumu ya oyo sali mama na bango mona pe ekiko kwela pe na mwana no mwasi oko mijo na ndenga nyoko la ka mwana ngai te yo nyoko la ki mama mwana obosa ndike yo ku mama mwana milimo elandaka batuti milimo elandaka de génération en génération elandaka pona okupe balia na faut ko prier pona kata balia wana il faut ko sambela na kasi pona leto siku wana ka ndena lobake émission na ngaza bi pona bibisa teza pona obongisa nga na prêchera NT moi je prêche l'amour je prêche la joie la paix du cœur on donne ce qu'on nga na muto esengo nga na muto esengo na muto kime na muto bolingo na pesa ka pe bino yango moyenne ninga na makasi ya tene na MC bino pona na souci na pasa motema ya mama Marthe malata na biso pasa mama Marthe bo monki lelo penza naza penza mama ni tobe bobe ningana ate yemo zo lingana ninga ba mama ni ningana yemo sabenga ka bana babenga ba mama tango tie ngapela tie tala ninga sko ezo manke ngai mama Marthe que ton âme repose en paix ma sœur pour aller to suki wana ba bela mona muto mfa teleja so baza ko te mona muto za bo moy yo ozangi baboti chama to sanini yo pe oyo ka tuka pona lelo to suki wana cadre ba Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki. Ceux qui nous s'abonner te kendo ko s'abonner na Eliane Nitu TV pona ataka ba emission na ngai te. Mungu awabariki tatanza mkalusa kumunanza mani benchane bana betu mos. Pona lelo tutikani wana bye bye.